Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Eseka oye! Eseka oye! Eseka oye! Papa Simon Kimbang Kalani. Papa Simon Kimbang Kalani. Papa Simon Kimbang Kalani. Kumeka Yankele Noele 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 O kombo ya tata ya mona petata Molimo Santo solo lelo ezali annonce ya motama ya papa Dialungana Kiangani dans le 25 mai 1916 oyo nde na Yerusalemi tosali annonce pamba te miulu nyonso nde ekolekela awa ndenge ye moko papa mokonzi abule Papa Simon Kimbang Kalani alobeli yango ete dans quelques jours donc lelo tozali yenga mokolo na poso tozali kobanda lobi nde le 25 mai yango tolandi na nzembo ndenge toyembi na bana classe mpe maloba na biso oyo tosengi tolandi malamu mbotama ya bango nyonso misato papa Kisolokele papa Dialungana mpe papa Diangenda Kotima ye moko tata Molimo Santo papa Simon Kimbang na 1910 étoile emonanaki sini emonanaki ya mbotama bango nyonso misato ya bule yango mbotama pe ya papa Simon Kimbang ye moko basigne emonanaki bato na mayele oyo bamonani mpe bamindele na poto bayebaki deja mbotama ya papa Simon Kimbang mbotama ya papa Simon Kimbang koloba ete likambo oyo ye moko papa Dialungana abandaki koloba oyo ezalaki na gauche eke wapi oyo ezalaki na droite eke wapi elingi kolakisa nini yo papa de la vie elingi kolakisa ete ndenge na 1921 papa Simon Kimbang ayebisaka biso ete mundele akokoma mutu mwindu akokoma mundele nde oyo lobi ezalaki bamindele bango baye koremplace bisika biso tozalaki bato mwindu mpe biso tokei kuna bango bazalaki nde ndenge yango euti koloba ete
ndenge mpe ekomama na bakoko na biso mibale oyo babotamaka bamapasa Jacob na Isaac, Jacob na Esau. Nde tangu koko na biso Esau ake kolela epai ya tata na ye tata lipamboli ezalaki kaka moko eno yokoregrete te salela leki kuna na liboso leki ya kosalela ye nde mayema azalaki na Jacob mazongi epai ya Esau mpe mayema azalaki na Esau ekei epai ya Jacob ndenge bino moko boyaki koannonce yango depuis 2019 ete règne ya Jacob esili lelo tokoti na règne ya Esau, c'est-à-dire règne ya tata molimo sampa mbotama ya Jacob na Esau. Esau abotamaki na nini? Abotamaki na couronne azalaki na yango elingaki ye na kingo. Couronne wana elingi koloba nini? Elingi koloba bokonzi. Bokonzi ingeta yango nde bamwala misatu banda ye moko na papa Simon Kimbangu sini wana ezalaki na mama Mwili mpe na bamwala misatu basini bamindele balukaka koteste eske basini wana eza pete ya solo e bayaki kodécouvrir vérité na bango nyonso banda na papa Simon Kimbangu mama Mwili tokoto na mama Mwilo pana ndenge nini donc tokolobaka ete mama Mwilo balobaka ete tokolobaka ete femme internationale pona tokolobaka ndenge wato mama Mokopo nakomwa David tata mwana pe molimo papa merci tolobaka te femme internationale parce que mama Mwilo oyo asalaki azali modèle ya mama nyonso à travers le monde. Papa, na tango wana pe nkolo Yesu de Nazareth kaka ye mama Mwili moto azalaki lelo pe na bapapa bango misatu mama Mwili yango wana partout bamata bakita mama Mwili azali femme internationale baponga na yebi yango wa. Merci. Pambate bakolon oyo tobengi awa babelge baflamand basalaki torture makasi na mama Mwili en tant que femme. Mais soki totali nde mama Mokopo oyebi malamu mbotama ya mama Mwili na 1885 en 1921 wana azalaki na age nini Imbangizi moye 1885 1921 tosala bacalcul age nini wana papa mama azalaki na 36 ans 36 ans donc maman Mwilo a commis prisonnière. Elle avait encore la force d'être avec son mari, mais arrêtée. Et durant tout ce temps-là, na 36 ans, na ba maman ya lelo que tata abunga na yekutu pendant 30 ans. Et 30 ans, pardon. Est-ce que vous pouvez la papa? Maman Mwilo a résisté. Donc, va tester nyonso na basala ya Belge. Basala yango na papa Simon Kimbangu, basala yango na mama Mwilo. Na 36 ans, ba torturer mama Mwilo. Ba forcer na mabala ya ndenge na ndenge. Mais mama Mwilo alobaki jamais. Donc c'est comme ça que à mon ami que femme modèle. Et ça vous été? Papa. Alors, tokokende musika mingi te poso toke musika mingi ngonga pe anda kwa Nzambe eza kozela biso. Yango pona motama ya papa de Lunga na yango nezo na yango lelo. Yango na kusenga papa lipona tukubandana na nzembo soki
bibandi na nzembo wana nde ekopesa biso explication nyonso oyo ye papa de Alungana aoyela biso le 25 mai oyo lelo tozosala annonce bongo tokoyeba mpenza solo ye azali nani ndenge papa de la ville auti kolobela yango kuna na bayuda na kolo yesu ezalaki ndenge nini epe awa na RDC awa na Afrique ezalaki ndenge nini papa lipoke. Merci papa na ndenge bopesi biso maloba ya solo. Papa de Alungana abongisaki mopembo ya koya na Brazzaville biso na leur wana toza na jetiki na mboka tobongisi programme na niveau ya choral. Papa azokoya boye vraiment foto kota mwa basi tozalaki na bainspiré ya makasi leur wana bapapa baviti soki événement ezali soki vraiment akoti beko fo azwa message papa baviti akoti beko aye kozwa nzembo na semaine wana kaka bapapa bazoya azwi nzembo aye kolakisa biso yango toyekoli yango tolobi antuka nzembo koplo ifo toyembela yango papa fumwambanza ntango koya awa mpona kokende mosika mingi te nzembo na kikongo ezali boye. Ngutuka fumutu na kembelela utuki dimulumbweki wizi dimukule ndombe nkandeu wabwezo kavanza. Ngutuka fumutu na kembelela utuki dimulumbweki wizi dimukule ndombe nkandeu wabwezo kavanza. Utukidi mufunda dimusenga mabwaye kumiye sambani isolo mojamba utukidi mukulenza wizidi mulunganyise sono munza yayo. Aleluya, aleluya, utuka fumutu na kemberanga. Aleluya, ngutuka fumu tunaimbilanga. Aleluya, aleluya, ngutuka fumu tunaimbilanga. Aleluya, aleluya, ngutuka fumu tunaimbilanga. Nani utulu tunakembelela sogomo utulu nani kwanga utulu ovanza sogomo utulu muna yanyenza inga kuvamera sogomo utulu. Aleluya, aleluya, ngutuka mfumu tunakendelanga. Aleluya, aleluya, ngutuka mfumu tunayendelanga. Nani utulu tunakembelela sogomo utulu nani kwangangu utulu ovanza sogomo utulu muna yanyenza iza kuvamela sogomo utulu.
lingala na ngavuma ezalaka ya Igurie Congo. Ngutuka mfumu tunatembelela tozali kosepela obotama ya mokonzi. Ngutuka mfumu tunatembela utukidi mulungweki abotami na mokolo ya lelo aye kolongola moto mwindo libota oyo ezalaki ya mawa pe ya pasi. Le frère abotami bon na 1916 ebolisanga na lingala na yebite abotami na 1916 ye nde Solomo ya sika aye mpona kobikisa mokili aye kokokisa mokano ya mokili mobimba. Alleluya mbotuka mfumu tunatuma alleluya tozali kosepela mbotama ya mokonzi. Nani utulu tunatembela nani abotami oyo tozali kosepela Solomo Solomo utulu wi nani ko abotami tozali kosepela Solomo abotami yandi kwanga ngu tukidi kunyaza ye moto ya mayele abotami na mokili Solomo tozali kosepela na ye nde na yandi zaina kuwa na ye nde mokili ekozwa kimia olimbisa naso na sali faute oga yebi kikongo ba kokorige donc message papa ezali ndenge wa Kimbangezi moye tolandite wainspire oye donc nzembo wana toza kokanisa entre 1986 nde ezwamaka omboka Brazzaville mais naissance na date wana de 25 mai 1986 bapapa bayokanaka bango nyonso misato ete fete wana fo ezala na Brazzaville bango nyonso misato bazalaka kuna ndenge bakendaka kuna na préparatif ya centenaire ya mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1987 yango petembre pesamaka ne papa tembe zwama na ba mbula wana papa na 1987 koloba ete Congo Brazza oye Congo Brazza oye Congo Brazza oye ebandeli ya makambo ya kitoko yango papa babongisilaka yango nde wana kuna mpe emonanaki ete solo papa lialungana ye nde kolo Yesu ntango nyonso wana tobanda kofete fete na biso ya mbotama ya kolo Yesu na le 25 décembre mais ntango nzembo wana mpe ezwamaki mbala moko ete processus ya kochange date ya mbotama ya kolo Yesu nde ebandaka na ntango wana toyoki nzembo elobi nini oyo bazalaka na ntango wana na Brazzaville solo nzembo wana eza koyembama mpe balakisi théâtre ndenge nini mbotama ya papa Mfuma Mbanza ezalaka awa na Nkamba mpe na théâtre bakotisaka papa Simon Kimbangu Kiangani na kati na théâtre bakotisaki ye ndenge nini mwana ntango abotami ye mama Mwilu aye kolakisa mwasi na papa Simon Kimbangu jeteki Brazza kuna balatisi papa Simon Kimbangu Kiangani po ye mpe azalaka kuna balatisi papa Simon Kimbangu Kiangani bubu
naliputa babimisi papa Simo Kimbangu kangani akende koyamba bebe natango wana mama Mari oleki alandi ngai azalaki na maboko ya papa Diangenda nde babongisaki mama Mari ake koyamba papa Dialunga na bebe wane sengote donc na Brazzaville ezalelaki ndenge wana na nzembo oyo euti koyembama awa na solo elobi ndenge nini tangaza na Kikongo nani utulu tunakendelela Solomo utulu muna yangenza isakuvanena Solomo utulu nani abotami oyo tozali kosepela Solomo abotami ye moto ya mayele oyo abotamu na mokili Solomo tozo kosepela na ye nde mokili ekozwa kimia Solomo tozo kosepela. Eske makambo yango te to yango ezali kokokana biso bakimbangiste bali très riche po lelo oyo ye papa Solomo moto na mayele pe na ye akopesa biso kimia atiki mosala epai ya nani eske tozali kososola mpe tozali kososola te mingi tozali na ignorance eza boye te mingi tozali na ignorance kasi tolinga te nini yango mpona lelo tosilisi bokombo tata mwana te milimosa Tukubikeno moko tatonda lusia musu lwamfumu wetu muzola kwa seye mwana etata mwanda velela mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tata Nzambe kolo Yesu papa Simo Kimbangu to pesi bino lokumu na mai oyo bosalili biso na mokono na lelo solo biso bana na bino oyo tondimeli yo papa Simo Kimbangu tozali kobongama na ntina ya mbotama ya yokolo Yesu na boyei na yo ya mbala mibale awa na mokili na nzoto ya papa Dialunga na Kiangani le 25 mai oyo ekozala na mokolo na mposo tobandi kobanda lobi yango biso bana na bino awa na kati na mboka Yerusalemi toyebi ete milulu nyonso wana ekolekela nde awa mokili mobimba ekoya awa mpona kosepela mokolo wana ya le 25 mai oyo mokolo epesameli na bana na bino ya enseignement oyo baza na réseau kimbangiste na mokili mobimba yango lelo awa na biso na Yerusalemi tozali mpe kobongama koyamba bandeko na biso nyonso wana pe na ntina ya milulu ya le 25 mai na mokolo na lelo oyo ezali te le 19 mai maye tosengi bino bolande yango malamu nzembo oyo eyembamaka na le 25 mai 1986 omboka Brazzaville
tozali nde kosepela oye yambala mibale ya yokolo Yesu na nzoto ya papa ya lungana. Nzembo elobi ete yo nde motu na mayele ozali nde koyela biso. Mayele oyo ezali ya mokili te kasi oyo ya tata Nzambe ndenge emonanaka na Salomo na ntango ya bayuda. Bamama mibale bazali kowelela mwana moko to mibale, moko ya bomoi moko ya kokufa. Kasi liloba na yo ndenge okatelaki likambo yango epesaki mpasi te na mama moboti ya mwana pe epesaki mpe mpasi te na mama oyo alingaki kosala oyo etilingaki ye. Yango mpe toza kosenga na mokili mobimba na mokolo na lelo mbotama ya yo papa ya lungana le 25 mai oyela biso mayele. Soki totali mokili mobimba eza na mpasi, nani baza kosala mpasi na mokili? Kaka biso nde bato oyo tobengami bato. Sala mayele oyo salaki na ntango wana na yo papa ya lungana sikoyo po ete boyokani ezala na kati na mabota na biso boyokani ezala. Soki kaka na biso na bonzoto ekozala na biso mpasi po ete boyokani ekota. Soki totali mpasi nyonso ezala bamalade ezala baaksida koboma na makambo nyonso wana na ntina ya kozanga boyokani. Salisa na esika wana bopesa biso boyokani. Bino basate ya bule papa kisotokele papa ya lunga na papa dangena kutimba bazali ni mutu moko bosalisa biso na likambo wana. Ya mibale bolobi ete na solo na binoko na mzembo na tuyembeli bino papa ya lunga na eke na yonde okopesa nde kinya na mokili mobimba. Yango tosengi bopesa biso kinya pamba te kinya ezali te na mokili mobimba. Makila ya bato ezali kotanga na bagere makambo ndenge na ndenge basasina manso wana ezali nde makila ya bato nde eza kotanga. Tikete opesa biso kinya awa tozali kozela bino. Toyebi ete biso bandimi na bino tozali nde kozelela bino na mitema na biso moko moi topeto ama ezali te petola biso kota bokota la mitema na biso po ete tolanda maye oyo bozali kotinda biso kasi oyo biso tolingi te. Soki bokotilisa na mitema nde wana tokopesa bino lokumu ya koleka mpe tokosalela bino na ndenge boza kosengela biso yango. Kanisa ndenge tosengeli yango bana na bino baza na nzela tozala na bainspire solo tokotaki me mingi nani bakomite fongolela bango bakokokoma baenseignant to enseignement eseka baza na nzela mingi mpe bakolanda biso oyo posa na bango ezali te bakoma na Yerusalemi baya kozwa mpe oyo bango kosenga mpe bazwa biso nyonso kobatela biso elolo na biso ya le 25 mai eleka na kinya. Mpe toyebi ete Yerusalemi ezali nde elaka oyo tata molimo santo opesaki. Mabota nyonso tokoya kosangana awa na Yerusalemi. Mingi baza na posa ya kokoma awa salisa bakoma. Mingi mpe baza na mpasi posa bakoma awa. Kasi na kondima na bango na esika bango bazali salisa bango na mai oyo eza kosala bango mpasi bakondima papa simoke mbango. Mokolo mobimba lelo ya yenga totie na maboko na bino bokoka kobatela biso okombwa tata mwana mikongo santo. Amen. Kwende mjambo te.